Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbang TV. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo ba tata pe ba mama soki to telemi lisusu na tina boyambi bapaya oyo bozali komona na tempelo pe bomona ki buta mokolo malobi na tina kosala un grand reportage na mayema tali lingomba na biso batindamaki na télévision monene kuna na mokili ya France oyo ebengami Arte oyo balandaka actualité bayebi importance ya bilili na kati na mokili. Je crois que ndenge tata mokonzi ya bule apesili yango nzela ete toyamba bango tosala mosala elongo na bango bakende kotalisa na kati na mokili lingomba na biso ezali nini, tosalelaka misala ndenge nini, totambolaka ndenge nini na mikolo oyo tolandi makebisi ya tata mokonzi ya bule, ne serait-ce que déjà na etamboli na biso, défilé na biso basango ekendeke musika pe bazali kolanda biso. Comme par hasard, au bout de quelques temps, toute une grande télévision française se débarque en Kamba. Pour c'est autant vous dire qu'on nous suit de très près. Tu yambaki bango uta lobby, tu talisi bango ba site yankamba, na ba explication nyonso. Tu longwe tokeye na site yango Mikintsuka esika mama ki Antono, tokeye na Nkhandi ya Bola ezalaki na bango posa tokoma kino nzundu epai papa Simo Kimbangu asalaki boloko ya liboso, kasi tangu ezalaki susu ya mingi te na pokwa parce que sengelaki bango bazela honneur atata mokonzi ya bule na poko. Lelo tolandisi masolo mususu na baspe mususu na makambo itali lingomba bayeba na muzindo tina nini tata Simo Kimbangu aya na mokili oyo, mosala nini ye asali, pasi nini mama Muilu amoni, batata na biso misatu mosala nini basali, ndenge nini batambusi lingomba pe moya lelo uta 2001 mukumba ezali na maboko ya tata Simo Kimbangu kiangani mokonzi ya bule, mokonzi ya lingomba, ndenge nini ezali kotambola, likambo nini lingomba
na biso ezali kolakisa na kati na mokili. Voilà schématiquement mosala oyo baye kosala. Omoni bango pesele bango ndingisa ba filmer elongo na kati na tempelo. Etikali ba filmer biso na libanda. Tosala tokeba. Limemia discipline etamboli kitoko ndenge basili kote ya biso mikolo esi koleka. Bilili eyokende musika. Boyoyi kaka télévision française babengi Arte. Pour cela, je vais encore demander une fois de plus à la délégation de la télévision française Arte ici présente de bien vouloir se lever une fois de plus afin que nous puissions vous saluer. Levez-vous, madame. Saluez très chaleureusement au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vais demander, madame, de bien vouloir expliquer brièvement la nature de votre mission auprès de vos sœurs et frères kimbanguistes. À vous la parole. Merci, révérend Matondo. Nous remercions d'abord chaleureusement le Père spirituel pour son accueil et toute l'église kimbanguiste pour son accueil et le révérend Matondo pour avoir eu la patience de répondre à nos questions. C'était un grand honneur d'avoir l'opportunité et la responsabilité de présenter l'histoire de Papa Simon Kimbangu depuis les années 20 jusqu'à l'histoire de son église, du développement de son église, son essor depuis les années 50. Donc c'était un grand honneur et nous vous remercions infiniment pour cet accueil. Merci. Vous pouvez rentrer. Tika toyamba message ya chef de délégation na kombo misato abule na kombo tata mwana Molimo Centre. Merci beaucoup. Tozongi si micro na papa pasteur de la ville sainte. Merci. Musola kwa seye mwana tata mwana velela tufutukili vafulukia simbote faki tukala bakubama tulombele kwa tata directeur di cabinet kintwadi yembuta sa onso no basalanga ku cabinet kia tata mfuma longo mfuma dibundu fulubya onso no mbilu vwandiri lutelama beto mpangise no mudibundu tolovana kia mbote faki.
Bika twakubike no moko twavana mbuta zetu kiambote munkumbwa se mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela bambuta lulendele kono vwanda musola kwa se ye mwana tata mwanda velela tulombele kwa bankole bana babankole batekolo babankole fulube aunso no bilu vwandidi lutelama beto mpangizeno mudibundu tolovana kiambote faki Bika twakubike no moko twavana mmoni myampasi mbote munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela bambuta tulendele kutovwana muzola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela tukotele kukanda lya banlongo twena kintwadi yengudi zeto bamama bau bakalanga bimpovila beto koma semeto tulombele kwa bamama lwa tutela mana beto bana benu talovana kiambote faki Bika twakubike no moko twavana ngudi zetu kiambote munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela bamama lulendele kuno vwana nanga tukazuzikia lumingu tata nzambi watusunzulila diambo salu kituna sala mulumbu kya unu tuka mu Yerusalemu na temunza ya mvimba tsinsani ya inene ya batata ye bamama beto mu Yerusalemu nanga bawonso nontungi twena vondonga ya beto batata tata nlwengisi usimbayo yendonga ya bamama yandikibeni tata mwanda velela usimbayo idina mulokula kiki twena kintwadi yesedieto tata mfumu ambanza tata nlwengisi tata nsongya nzila bau bakalanga lukufi kimfini ye tata mwanda velela tulombele kwa tata nlwengisi watutela mana beto bana tokuvana kiambote faki
twakubikeno moko twavana sedieto kiambote munkumbu ase mwane tata mwanda velela munkumbu ase ye mwana ye tata mwanda velela sedieto lendele kwa kufwana muzola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulwe kiva kikada kya nsuka indangu tutelemesanga tata nzambi wavwanda yeto basumuke kunsi antangu silu twasilwa kwa mfumo wetu Yesu Kristo vokwenda kakwenda kenda kutulombela nsadisi pefe ya nlongo ya kedika ediambu dizilungana na mubeto nkanda ndombe wavwezuka kubakongo bangu kumongo wa mbanza mbola nkamba dibikuluvo Yerusalemi diamba tuka le 12 septembre 1887 tata Simoni Kimbangu mwanda velela nzambi nsemya zulu yentoto wakulumuka yewena yetu kindwadi mu Yerusalemi na telumbu kya unu kanokene ni tukoye kakayoyele mpeko bukakala ibukana tatamana kala kadiyandi inzambi nzambi yantekela kayenako enzambi nalanda kunimandi peka yenako luvuva mulututitomba munza tata Simoni Kimbangu kutuvana lo kawankakako tulombele kwa tata nzambi watutela mana betubana tukuvana kiambote faki
bika twakubike no moko twavana tata nzambi kyambote munkumbwa se ye mwane tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulendele kutofuana Sirieto wanzambe to tata mwanda velela beto bana bakutukulombela wakafulu watu sikidikisa Tusamba. Entsambu za mfumo wetu Yesu Kristo, Yesu la kwa nzambi wa sedito, ye untwadi ya mwanda velela, bika kalanga yetu, tuko kwa yelevu, se mwane mwanda velela. Amen. Na kombo tata mwana pe tata Molimo Santo. Tolanda ki matei na biso. Tata pasteur mtateya ki biso. Abandela ki na banzemba bayuda. Akena bibeko mikanda na ya suka toyoki to bomba to salela. Por kolowana to bika. Ya solo les lunde to pesa ki programme afki na apaki tout ça nsinsa de monene awana nkamba partout na yoki ke nsinsa ni ezali afike na apaki to lebi sava eza mabete o ezali kambo to mesana pambate ye moko
tata molimo santo babengaki na gombelu tete ya bombaki te naza na mbongo te kasi mbongo na nga ezali bato yango lingomba eza kotongama na ntsinsani biso bato bangunia bakanisaki lingomba ekowumela te lingomba ekosuka na nzela ekokufa ngomba ekufaki te malgré bakangi ye bamemi ye na likolo kuna mpe ntango akendaki azalaki na programe aza kobosana nkamba te aza kobosana te epai ya wauta azalaki na basekretere na ye sekretere ya kana Samuel aza koya mingi awa na nkamba soki azwi rapport ake kopesa kuna nde bakoyebela sango ya mboka ndenge nkamba eza kovivre mpe azalaki na bamosusu bazalaki kuna batata mfinangani nkambo ezalaki kotambola malamu baza koyeba ya kuna mpe baza koyeba ya awa nkambo ezalaki kotambola malamu tolingi toloba ke oyo tozosalela lelo toza na zamba te toza na nzela ndenge bango batikaki programe te toza kosalela mingi bakotaki bato ya lokuta mpo bakabola toloba mabe tosala mabe me bahistoire nyonso toyebaki ntina ntango ya bapapa ndenge moko bahistoire nyonso ezalaki koyebana ntina ntango oyo mpe biso tozali moye bakosa biso ezali te yango wana totelemeli likambo yango tobebisa te pamba te 4e génération eza ya suka soki tobebisi tokozwa nini pasi ya pamba kasi soki tobongisi nzambe soki asepeli biso tozwi mapamboli yango tomipesi na mosala nango mosusu azali te soki bino te soki bobongisi te yango tomipesi na mosala na biso oyo tozosala lelo makambo tozopesela mibeko tosala mibeko makasi ntina nde yango wana nasengi nzembo na dirigent likeseni mpo nzembo wana eza kolakisa ke banani baza na nzela banani baza na nzela te biso tomipesi na ndenge batata batikelaki biso ndenge bakoko batikelaki biso ndenge nini tokosalela mpo ete bakosa biso te soki okosami etali yo moko 4e génération eza ya suka ya mitano ezali te place totelemi nde yango wana toza kokende kaka yango toza kovivre nango ndenge nini makambo eza kotambola dirigeant Emo
Merci dirigeant, merci Faki. Litei munene sana kati na nzembo. Kaka ndenge ya lobaki na 21.
ye alobaki ya mingi te alobaki mpe ya mokuse kaka ngombe ekotongama na bandimi mbongo ezali te kasi bato na nga mbongo lelo totelemeli wana tokomoi komona bapaya bazali koya mituna eza na bango bobandelaki ndenge nini bosalaki ndenge nini po bokoma boye batunaka biso toyebisaka bango tolakisaka bango eza na ntina pamba te euta na likolo eza na programe monene tokoluka susu moya mosusu te yango tolobi longa ezali awa kinsuka ezali awa niveau tokomi nango mpe bapaya baza koya ebele yango tosengaki mituka mpe eza na biso biloko ya ndenge na ndenge eza na biso malgré mbongo pasi kasi na moke moke ndenge tozopesela yango kaka ekosalisa biso soki na Congo Brazza bazali kosala na Angola bazali kosala biso tozali kosala Europe tozali kosala tokanga motema te oyo nyonso nzambe asengaki tokokoka nakanisa esika totelemeli nde yango osilisi na twakota o asi twatunga yo bika tokubikeno moko twatonda lusiku musu tutambuli kwa tata nzambi muzola kwa seye mwane tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela Satana Kanfuantoni Musala Salwe Gelongi Iwati Bingile Mulonga Kangwaku Asiba Soba Mavangu Malanda tata kimbangu nge mama kiwati vingile mukaila nzamyaku asinza ya visavo vongeye mama mwilu Kaluzoleleko Africa Luizeno twatunga yo twabake mpuluzu twakota o twatunga yo Luizeno Kempuluzu wakota o watunga yo Wizeno
America. Wizeno twatungayo twabake mpuluzu bakotao watungayo Wizeno. Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbang TV.